bienvenue dans Perpétuité TV. Bonsoir chez vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mbote na bato nyonso balandaka biso, bino babolinga biso topesi bino mbote. Leo to na cuisine, to ko lamba makusa. Nde bozomona na bilili, to na chou. Leo pe to zonga na ba kongo, ba zombo, biloko ngai na yekola ngo pa kokola nga mzombo. Na yebike bato nyonso bakomo lia yango, mais biloko penza bazombo bayebi makambo na nina sala lelo bakongo tolamba chou na obenga opene to bando benga ngo tolamba chou mibale nde bomoni wana na kotyango mbisa okauka tokolia ngo na makayabu soki nanu osabona na Perpétuité TV te, abonne-toi pour que o rate te ba émission na biso to bando sala. Abonnez-vous et puis ce que vous temps au tali émission tikela biso pe like la biso ba vidéo et maka ba vidéo pour que et matsa biso pe pour ba ko rappeler ko mona ba vidéo na biso mais so tala ka vidéo cha j'aime te ba vidéo ko kende te ba ko tala yango pe mingi te. Alors yo o tala kanga ya, s'il te plaît, papa, maman, tikela biso moi j'aime na yo et que ça la bien. Tout lamba chou, wana zi chou nanga, nde na yeli binango liboso awa, na kotia ngo mbisa okauka. Mbisa okauka nanga na tek déjà en maille depuis lobby, eza nzombo, mungusu, na sangise ba mbisi misato. Et puis tokolia ngo na makayabu. Au place spéciale à mobile nanga. Awa na kati chou nanga na sokola ki on d'abord et puis na kati yango tant na kati yango lokola ezaki mobimba il faut na kene susu ko sokola ngo après za ko kata yango. Alors awa na sabino na uti ko kata chou nanga na kati yango o kata ndengo olinga soko lingeza mike lokwa fumbwa yo moko pe kaka so lingeza minene yo moko kaka na kati yango boy sikoyo na sokoli yango pe na ye na ngo lisusu awa na sabino wana mai nazotia mesure mai pour que na tokisa yango na tiango na moto etoka mesure mai na tie mingi te puisque chou ezaka déjà na mai nango ezaka lokola ndunda nyonso ebotaka mai nango. Alors natika mai ndambo pour que ekokonda nango pe nde bomona nango boye soki etoki ekondaka nango na moto wana tie chou na biso na moto. Alors natika yango etoka na fongoli chaud pour etoka elemba pour que to sala makosa na biso na kolamba chou na mwamba na kolamba ngo na mwamba na kotia mbisa okauka na nzombo na mungusu na ngolo nyonso na sangisaki po bato bayebi nateka mbisi nateka bambisi nyonso wana sangisaki ekozala na makayabu tokolia ngo na pembeni tokolia ngo na makayabu. Awa sikoyo na bimisi mbiso na dongoli mbiso kaka na ngai na sokoli yango mbiso kaka elalaki depuis lobi na mai po elemba oyo eza bepice na épice oyo eza nini eza poivre jaune na rouge na niki ngai na nika bepice na soma bepice ebele na niki même ndembi na nika na kata na tie na ba bol na tie na frigo soko lingo lamba na facilité oki ozwi kaka wana ndo banda nika kazu tanto obutaki musala oza fatigué ozwi kaka wana otie olambeli. Alors na nika bepice na ngai penza na sombaka yango ebele na kati yango na tie yango sikoyo na frigo bien na niki yango na tie na frigo na zuzo ka malembe. Awa nazo présenter bino naza na poivre na nga naza na tomati naza na mbisa okauka na nga na sokolaki na bongisi bien na ndembi wana tie ai na kati na uti da konika yango na tie ai na kati et puis wana na sani mosusu naza na mwamba ba mwamba na biso Amérique awa bino boyebi naza na mwamba na ngai na ye nango awa po na laksa bino ndeni tokolamba chou na biso wana sikoyo chou na biso na moto bani da kotoka na yebisa bino ekita omoni eloko nde ekiti nango bilance bono mwana na pamba tala
soki etoki nango kaka ezwima mai moke ekiti nango. Soki boza ebele olie bolamba 2 ndenge na lambi bolamba ata 3 mpo ekitaka nango. Alors epuis chou nakosa bino te soki ozotokisa na ndako ezalaka solo moko bato balamba yango bayebi eyaka solo moko en tout cas epesaka solo mabe mais mwa monoko ezalaka kitoko malgré solo wana ebimisaka nayebi te so ezalaka di na nini solo wana ebimisaka na chou. Alors sikoyo elembi nazwima nolamba yango mpenza na neti banolamba yango mpenza na kisasa nde mpenza bazombo na biso tozolia biloko ya bazombo nalamba chou na nga na mafuta mbila mafuta mbila natie mafuta mbila na nga mokie mafuta ebele te natie na moto wana matungulu na nga nakataki natie bepice na ngai na mafuta nazingiti mafuta ela tsalala mafuta ezwima moto mokie natie bepice na nga nazotia biloko na nga nyonso na kati nakotia ndembi na nga nakotia mwa tomati na nga nakotia pe poivre na nga oyo nakataki wana po oyo nanikaki mpo nga alingaka biloko epesa mwa sola poivre natie tomati na nga wana sikoyo nazosangisa nazomixe yango ntango na mixe yango etoki moke nazwi chou nasopi likolo nde bozomona wana nabandi kosangisa yango komixe yango esangana nazwi mwa bandi komixe yango natika yango etoka yango moko avanda tia yango mai oyo bozomona avanda tia mai sikoyo naye na mai natie mai nakoningisa mwa moke mpo mai ekende partout natie mai na ngai na chou nabakisi mwa mai moke mungwa nakotia sikoyo te puisque batomati na biso bamwamba na biso ya Amérique etekamaka na bamungwa nabakisi mwa mai nde nayebisaki bino kaka tozolamba na mafuta ya mbila nazwi mbisa okauka na ngai nabwaki na kati ndenge kaka tolobaki tokolamba chou na mbisi ya kokauka nazwi mwa mbisi ya kokauka na ngai wana mpo biloko epesa ntsunga tozongi mpena na bakongo ozwi mwa mbisi na okauka ça dépend yo so oza na mbisi olingaka mbisi otenga na tia mbisi na yo olingaka so mpe otia thomson tia mama eza ndenge yo olambela oza kaka obligé na ndenge alambeli te lamba na ndenge na yo mais ebima bien na monoko bato balia basepela awa sikoyo natie mbisi okauka na nga na moto natie mbisi okauka na nga na moto natika yango sikoyo etoka nazokende sikoyo kota makayabu nazwi makayabu na ngai yango nasi na pase yango très bien wana natiaki mbisi okauka na moto pardon nabosani bandeko natiaki na mwamba natie na mwamba pourtant na bando osangisa nasangisaki na mwamba je m'excuse nasangisaki na mwamba awa sikoyo natie na pase likayabu na nga pardon nga likayabu so na okalinga yango nalingaka tangawisi ezala nini oyo ai ezala awa biloko ezotoka nazwi mafuta nabaki na kosala biloko nyonso normal natie mwa mafuta na nga na moto awa nabalola biloko na bando osala sauce nabosani koyesa bino nasalaki sauce atiaki tomate na nga natiaki mpe na mwamba alors ntango namekaki na bayoli biloko sikoyo nameki namoni ke mungwa oyo ya mwamba ekokaki te nde nazwi mungwa nabakisi nga so naolambela mwamba na biso ya mboka oyo natiaka na biloko mungwa te natika yango na etoka mpo oko mosusu boye nasalaka wana nzoka nde mwamba ezalaki na mungwa ebele nayebaki te nakoma mpena kozala ekenge mponga biloko na nalingaka te ezala na mungwa ebele awa sikoyo natie makayabu nzambe makayabu yango oyo likayabu ya monene boye nga mona nazolobaka nzambe makayabu oyo nakataki yango so mpe ezalaki na pongi de toute façon mpe nalingaka makayabu bakataka mike te natie makayabu na nga na moto sikoyo nakokende kobongisa bepice oyo ya makayabu nakati litungulu nakati poivre blanc et poivre jaune
vert na rouge na kati yango. Na mopanzi pe nataki ai na ngai na tangawisi na nga ponga makayabu tangawisi. Moi goût wana ya tangawisi ya meka makayabu batia tangawisi na ai. En tout cas otikala fanatique nango ya libela je te dis. Namona moto olamba bongo nga pe nazalaki na badutu na meki likayabu ndeko alamba na tikala fanatique. Awa makayabu na ngai ebeli nyonso. Bomoni yango yango ebeli siko natie ba biloko nyonso nazalakisa ebino litungulu, poivre vert, rouge, na jaune, na mwa mbuma pilipili po epesa yango ja. Le goût de ça. On a biloko sebelaki déjà. Chou na biso sebelaki. Moni baloba osuma fote temi likolo boseke biloko ebeli. Chou sebelaki na ngai na sisa na likayabu. Awa nazotia sikoyo na bwaki pe ai na nga na tangawisi na nga déjà na kati ya makayabu. Na kati ya soso nazosala. Nazotika ngo elemba mwa moke. Bino boyebi kaka nde tolingaka likayabu nani ndembe litungulu elembi mwa poivre elembi ntango ozobwaka ngo likolo ya makayabu ezosala synthétique. Biso olingaka bongo. Yaya nabongisi ngo wana telemi kaka nazozela. Naozela ba épices na ngai ebela ebongo na kobwaka ngo na makayabu nde sikoyo na koluka na bongisa biloko po déjà kuna na ngambu kuna déjà chou déjà ebeli. Tobe tolamba chou na mwamba ekoliama na makayabu. Na makayabu. Awa ka yibimba soe nazokobongisa yaya. Nazopangusa. Malgré moto wana pe nazozika me napangusa kaka po nazosala video napangusa nazika kaka po na bino. Esika ezala propre. Nazopangusa wana nasisi kopangusa. Nateli mpe kaka nazozela makayabu ba poivre ngo elemba. Awa poivre ezotoka. Wana telemi nazoyemba na ngai lelo mobali na nga kolia suka. Nazolomi lobaka ngambo lelo mobali na nga lelo. En tout cas lelo lipute kobima awa ngambo kaka nazo kosala adoration. Awa sauce na nga siko ekomi penza na suka ebeli natie na makayabu na nga voilà. Yoka biloko présentation. Yoka biloko chou tolambi na makayabu. Ekoliama na kwanga na loso na fufu. En tout cas biso tokoliango na fufu. Tokoliango pe na kwanga. Yaya. Yoso kolingo olia na loso olie. So po lingo oliango neno kokoliango olie. Mais biso tokoliango na fufu. Pamososo bakolia na kwanga. Bon appétit na bino ba oyo boko meka recette oyo. Je pense que boko zala jamais déçu. Merci na batu nyonso batalaki video oyo. Merci na batu nyonso basoutenaka biso. Na linga bino mingi bo aimer bo partager. Je vous aime beaucoup. À bisous.